BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Manique de John. Qu'est-ce qui est arrivé à Manique de John? Waouh! Manique Ndengisi Poto. Nangwa lobi bakangi Manique. Qui a dit ça? Nani yango lobi ke na ba torturer Manique, ba beta ye na compte Jaël Show. Nani? Maramboyo erosuka wate. Manique lobi Jaël Show a malédiction na F victime. Pourquoi kaka RIA bah comment sanctionner bah tout sous au fait bah sanctionner bah journaliste nyos oui quelque part à colo bah bon bah sanctionner mais bazala qui engagé na F victime mais mobeko wana o bazui que bah journaliste nyonso ata mutu moko te aza engagé aza reconnu officiellement na F victime pe devant Fally Ipupa. Ça fait très mal. Tout moni Manique kolela Manique leli na plateau ngai na bino na ebité eza aventure eza aleli bongo na ndenge ya solo to eza nil to matato kita Manique à travers na F victime malgré ba dérapage na ye mais elle a défendu Fally Ipupa. Oui, malgré tout mais toza reconnaissant que a défenda Fally Ipupa. Manique a ça la même bras de fer na Cindy le cœur. Pour Cindy le cœur a lève l'icolo a peine un carnet d'adresse et vimba a peine connaissance et vimba. So le qui a porté Manique plainte ba samba na a meme na world alinga salango. To a komona Manique a s'excusaki malgré tout ce que les cas qui malgré ndenga yina ne vieram a ça lango ka pour Koffi Olomide. Mais si ko olingate que non bapoye na F victime po na ye nalanda Manique jour moko loba abi ba journaliste nyonso mona wana bango ba ozo bango ba journaliste mais ngai bazwa kanga comme moi si ya babia donc moi si ya ex-collègue ya Fally Ipupa. Oui mais siko na olingate mutu moko boy aye awa comme défendre artiste pour 2 mois seulement. 2 mois, ceux qui 6 mois, ceux qui combien, pas moins d'une année, pas plus d'une année plutôt. Et on ça la passe. Nani yango kolinga, muto kolinga zate. Ça fait très mal mes amours. Et ça la passe. Tala lelo oyo. Manique akomo leka. Akomi ko loba mais malgré zo loba, au moins limité mana ba onde ba oleka ba loba wana. Mais ça fait mal. Bon, on va défendre na yo malgré aux autres défendre ba reconnaître yoté. Ils aura bien ceux qui osent défendre. Ils aura bien au moins ceux qui osent défendre. Obi que non kuna na bureau ba ebi déjà que na soldat na za warrior na défendre artiste. En cas de problème ba ebi que non oyo aza warrior. Oyo aza journaliste na biso. Mais les lots ba annoncé officiellement. Ça fait mal. Bienvenue sur notre chaîne Bibiche Mbombo officiel, vous informer sur notre souci majeur. Anytime News ezali. Toya kawana, to discuter en gros, esa chaîne Nabino. Il y a ba news, il y a analyse, il y a ba conseil, il y a ba en tout cas, to développer kamarambo belé together Nabino. En tout cas, nalingi bino ya trop. Je vous aime, je vous adore. Je vous amour. En tout cas, vous informer, c'est mon souci majeur. Bokota, beau partager, beau aimer la photo, beau aimer la vidéo, pardon. Ne besoin aimer la vidéo, ça nous donne l'envie. Et puis ça sur le sous makasi, ya osala musala. Merci beaucoup, merci en tout cas, partagez, aimez et commentez la vidéo. Merci beaucoup. Alors, tout quand on a sujet nabiso, le sujet du jour, commentez, partagez et osala biso bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Bandeko. Tout est commun, Fally Ipupa a memi bandeko na poto, biso soto moniango. Et après quelques jours passés, à Tomoni lettre officielle devant tout le monde pour nous dire que journaliste wana o Fally amema ki na arena, ce sont des invités. Donc journaliste était reconnu na F victime. Et ça lui passe. Et ça lui vraiment passe. Donc Kouangana à gogo.
Ce qui directeur a commis na niveau, il y a annoncé publiquement, cela veut dire loi et outil du colo. Au moins, les journalistes qui poto, oui, bah sali bien, fallait sali bien à Kendi si bango poto, à monti bango poto, à pesi bango opportunité à vie. Mais bah journaliste wana ba fingi si fali poupa, ba fingi si kofi, ba fingi si moi ça fali poupa, kutu na makambo azatate. Mais bon moni ba live et ça mi na komba na ketchup. Ba fingi na moi ça bato abi mutu na makolote pona nini? Parce que ba mema ki bambuma mabe. Moi, je dis à chaque fois, non, le sujet oyo, nabi, c'est pas tout le monde au bakenda qui poto bazo fingate. Tout le monde a mis sous bazana, ba sa émission na bango normal, ba fingate. Mais ma finga wana est déborda qui je vous dis. Ma finga est débordement. Bandeko. Et ça la passe hein. Et comme ça là donc ça fait très mal. Kofi façon finga mi. Non. Ba finga na bango kofi. Mais tout le monde fingami. Wana babenga ngo fait mission. Babenga ngo fait mission ko fingama o ko fi fingame. Banda botama j'espère nano fingama bongote. Et tout le monde maniki abimi pour nous dire que ye ata babenga ni ata balobi nini. Ye azaka mwana F victime. Ye azana place mususo ya okendete. Oui. Alobi que non, la fille yenda zambuma ya mabe a memi malédiction na F victime. N'habite entre bango bao et lani. Pour ceux qui fallait pour pas, to F victime et décision que ba benga na bango parce que on est ko benga na isa na ninga ki mukolo ba lingi bango lisusu te bo sa vie na bino. Na kasi yo to mona ba journaliste ba réfléchir bien bazali. Mais tellement baloba muluba moko afingisa baluba nyonso eza bongo. Journaliste moko afingisa ba journaliste donc ba tchebino ensemble. Ya on a mona ki grâce temo azaki na raison. Grâce temo azaki na raison ya koloba. Azaki na raison koloba. Ngai ce sont de abaki eloni. Alobaki no bango baza bato basse classe hein, quelque chose comme ça. Baza bato basse classe a ko se mélanger na bangote. Asala ki bien. Il a bien fait. Asala eloko mo wa bien. Siko tala mambo. Tala makambo. Mambo soni. Bino boyana pona ko défendre artiste. Tala nde bolatisi artiste soni na mwasi na ye na famille na ye. Donc ba fingi donc au lieu basala honneur ya artiste. Au lieu basala promotion ya banzembo promotion ya arena. Bakende ko fingisa artiste aza sali na mwasi na ye na famille na ye mobimba mais loko bon loko basali to lobani basali loko bien bakisi njora wana babundisa fali poupe malgré bazana ba stable te lelo azongi pa kofi lobi aki pa héritier lobi boy mais babanda quand même na fali kala babanda kala mais lelo ba englober bango nyonso donc ceux qui ba défendre na bango fali ba défendre te ke ba fan ba tia motema te ke non baza reconnu au moins que quelque part bilomo bo misali mabe au komi limité parce que journaliste azarana frontière te journaliste azarana loko ya mpeshaka ete parce que everything orosala oza free ya kosala ta biloko siko lelo à part fali pour le belasunani. Ce qui vit dans mon bimba, tu seras condamné à parler toujours de Fali Poupa. On a condamné à le belaka Fali Poupa. Et bon, on a tombé en ngoni. Parce que la mission Fali Poupa, donc bon lobela était elongolé logo moroté. Et logo a salé déjà, c'est bon. À chauffer déjà. Et logo a salé déjà, c'est bon. À bêti et logo. Et donc, en fait, a sali déjà carrière na carrière au fali pour pas sali ana pour ça journaliste moroté abandon le meilleur c'est le bon a sali promotion boyo ka banzembo te amite ka déjà international nani o akolinga ke abundi toute sa vie pour le logo moro quelconque ya bundi après mutu moro aya
alors baby sakaka dans le vide boy nani manike na ba risque tout le monde a niveau ba manike ba finga ba déborda parce que logo manike beta ki pona sindi le cœur to yebi ke ezaki kindingu et le kwana ezaki kindingu donc ceux qui vraiment ba pardon te mais manike héros azo pourrir na prison mais signé que on pona fali mais rolinga te ke lolo ba wangane kaka dans le vide boy pona mutu mo wazo finga pour faire la promotion de l'artiste c'est pas seulement insulter manike pas déraparapé a dérapara ke na mupanza finga rapé mais soit zo finga on a stratégie finga on a stratégie bandeko et ça passe hein franchement et ça passe ce que tu as bango ba komo kanela bona ndako noki ba manike pe bazo kanela na ndako kuna soka bimi ba tatolé ba betaye ba kangaye pour herbino bo ke bo finga mon pao parce que mon pao on passe ba fan te il a aussi des fans azapena ba fan ba oyo ba tala kae ana ba fan ba linga kae siko nango ko linga kande bino bo yoka pasi nde ba finga fali bino bozo yoka pasi bango pe ba yoka pasi de bo fingi la bango kofi ba yoka pasi eza pasi pe mawa bato so babi manike kozonga no Congo te sikala kana poto parce que Congo wana to mona te loko oke sala te okende no ko sala po musala eza wana ezaka keno o défendre Fally Ipupa ngala ko défendre Fally Ipupa tina suka omoni o eloko o Fally Ipupa sali asali bino eloko bien on a prise définition Fally Ipupa frappé amemi bino na poto on eza souvenir ya malamu mais eloko ko sala eza boza la frire bolo be l'actualité nyonso Fally Ipupa sache qu'il était jour on a le but que non ceux qui bon moni musicien mosusu azo beta concert en tout cas n'hésitez pas bokende bozwa image boza la ka te que non na esika moko boza la ka que non limité sika moko te alobi ango mais mutu soka za sage à comprendre et logo ba beti boy donc il faut na za nanga free na fongwa mana ça la free au sala et loko nyoso na lingi parce que mon kambo eza ba ranki o kota ba ranki mo ebi mutuna makolote tala ne siza batumsu a fingi po na Fally Ipupa a déborder a bebisi mitema batu metas ko mamu Fally Ipupa abi ke non reconnaître bangote est-ce que mutu o mi mona te que non malgré nyoso na sali oui a meminga poto sa récompense malgré nyoso na sali mutongo pe abi ke non a reconnaître nga ita que journaliste na été au moni 5 ans plus tard tourmi tourner ba popol mukelenge ba Joka Kabengele bando défendre JB hein? Mais il y avait un certain moment JB a bois qui ça qui est JB a bois qui ça qui est à reconnaître qui est le sauté à reconnaître qui est le sous-souté. Mais t'as la lelo. Qu'on défendre pour l'artiste, qu'on défendre l'artiste, oui, c'est une bonne chose, défendre l'artiste. Mais jour ba wanga na yo, jour ba wanga na yo, ozonga normal. O belbara, t'as la simazonga moto, ozonga normal. T'as la sko marambo ekomi. Oui, au suivi, ba manike na ba bazu ba vie na ba blog ba média oyo manike alobi abi ana chanter azana na ba locataire ba futake $800 par mois à toucher kango. Cela veut dire qu'il vivra bien. Ce qui à part ba mom, so ya ba YouTube ma mususu, ozo $800 il y a ba locataire za maman lopang. C'est que ça va déjà surtout dans Congo, c'est que ça va déjà. On se retrouvera dans la vie, ça va déjà. Mais bon changer nos stratégies. Bon changer nos stratégies. Veuillez changer la stratégie. Bon, ça va analyse normale. Na minute so ato sali no eloko fallait rocha au soukate. A memio déjà poto a pris opportunité vie et s'il déjà visa 4 ans s'il bando lo bela actualité nyonso, bando lo bela journaliste nyonso. Pour surtout qu'on a limité Fally. Pour ma cambo
moto akokufa ouais po na moni na TikTok une yindi ya kosakana te bato bazo finga na biloko bakoma na mir nga tellement ba TikTok wana kenda kaso na poster loko nde na kena bwaki misu na zongi na za vraiment accroté na TikTok parce que surtout ya biso ba congolais buzo beleki makasi nakosa même 2 jours nakota na TikTok te nakosa 2 jours 3 jours so na koti na kena gete ka moi muke na poster moi vidéo et sili na za trop na TikTok te parce que TikTok, oui, et dépend de façon aux c'est lango mais buzo ba pour ko koti na ba live oko ka de faut kanga mato cha écouter pour ko za na bana mabe ya biso ba congolais zakabo ba so finga na yo mama yango faut kumisa nzambe ce que aux en éducation à bien il faut ko kumisa nzambe parce que ba parents na biso to pesa bango merci lelo to koli lelo to komi mikolo nous avons une très bonne éducation c'est grâce à nos parents ba parents na biso ba pesa biso éducation il y a bien pour sinon te na ba biloko comme internet o mona moto a finga sans plaignant moto zo finga a tenir quantité que non j'ai des amis j'ai de famille j'ai une belle famille nazana bato balandanga moto tenir quantité mes amours pona nini parce que azane akola ne bongo ana facilité oloba mabe azana facilité koloba mabe bandeko ça fait très mal non obiya na mona moto aleki na télévision pour insulter ça sans frein pas à l'aise non c'est l'éducation oyo mutu ba parents ba raté éducation parce que na média de tous les canaux to like c'est éducation na biso ba biso boy o sa l'émission ils ont mutu mo bo soki akana ako finga yo agogo mais tellement ça la bonne éducation solo bio répondre aux zongisi na nzela mais ya finga te ezape mususu au betino kutukara comme si rien n'était au répondre ne pété au tiki et ça parce que tu as eu une bonne éducation mais au moins mutu mobe azo défendre mutu donc au finge la mutuana kia nga lo baga lisu mwana osala ngote pone o futanga mbongo ata kutu futinga mbongo ba million pona leka na TV na finge loka mutu moko te non sango te non préféré hein na la lanzala non préféré na zata na un na poche na finge la moto et na no me masumu wa pamba et puis de moto zo finge la za être humain le roi yo ya comme star oui o ebite lobino zande yo poko comme star le roi et yo poko comme star le roi ye o ko comme pe star koleka ye oui aza star aza ja na level ya likolo mais il faut toujours koyeba défend la star mais zalana ba propos na yo eza contrôler parce que lobito yebite ta lelo fali eloko asali eza soni pona ba journaliste wana surtout ba finga c'est la honte c'est la honte ba journaliste bazo finga wana bureau lobi eyebi bango te et reconnaître bango te maramo bazo ça les a or F victime. C'est la honte. En tout cas, je suis pratiquement à la fin. En tout cas, Nazaki n'a pas ça partager vidéo. Botika va prendre de vie Nabino. Botika va commenter Nabino. Si vous avez aimé Kanenge Zalaka, vous partagez, vous commentez la vidéo. Vous informez, c'était mon souci majeur. En tout cas, comment est-ce que vous trouvez décision ya F victime? Bah think bien. Parce que bah tché bango sont en général. Parce que naokaki bah tumususu bazolo bah te Nenge Zawana. Après avoir publié message wana bazo benga batu mususu pona koyebisa bango te yo kututolongolo na makambo wana donc ba benga ba journaliste mususu ke non bino te donc balinga lokwa ba okabola quoi donc po ba lobaka ke non ba o nyonso bazo finga to yebi bango te ba mususu to yebi bango mais ba lobika en général mais na coulisse bazo loba ke batu mususu en tout cas bazana bango ba défendre bango fali. Parce que tout matato kita, fallait ana pour sa presse, asa artiste quelque part. Artiste balobela kega toujours en bien ou en mal.
balobelaka toujours artiste. Mais si ceux qui artiste au boy ba journaliste ba lobelo mabe. Mais moutlo a fallu ayeba nene déjà. Oui, il faut avoir porter parole ba lobela ye, mais ba lobele pe na ndenga bien. Bazo lobela te ya ko finga po na ye te. So il fallait asali mabe as artiste. Ba la free ya sala ba analyse na bango ya ko défendre artiste, mais ceux qui asali mabe, il faut ba zonga na nzela, ba zongi na nzela. En tout cas, vraiment, c'est vraiment une très bonne chose. N'hésitez comment est-ce que vous trouvez idée d'abonner. Merci beaucoup, aimez et partagez la vidéo. Bisous et bye. BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.